C'est les princes. Qui marinade. Ok. Encore un bique dans un mingité, la teka moko. On a tia goubeni en gombe. Ok. La tia goubeni en gombe. Crevette, il y a un miketo ben en kosa kosa. Ok, je vois. Eh, le monde est au calais, kosa kosa. Na sainsa on a moins bika uka. Peta moi kitoko. Donc les aboyés faut etoka. Fait toka. Toki. Après au tient sous la monte tumba mais. Ils ont des moussala boy. Ils ont moussala. Donc toka lango ça déjà 2 heures de temps. Kotumba siko combien de temps? Ka kotumbe umela na. Umela te hein. So les toki na ngosko kotumba ça la ke ka usengo. Ka usengo. OK. Mais kotoka bon muta kolia na ya kotoka bon muta kolia na na kolia ne bien. Ya arrive à payer muta yo so mambika mais à préférence ya to. Zine so ka kutina botumbi ta zine ka. To seka bango kaka. Voilà. Oh mutu ana sala mbika za mutapasi te. Na luka nde mbongo. Na luka nde mbongo musala ya passe ezalaka te ya mabeza to bande ki moyibi. Voilà. Maman to une étape ni siko. To comme une étape ya obimisa mbika na biso ebeli. Ya osiko to obimisa ana nzungu awa isika to bana ko toxelango. Photo elbima mwa mpepe to toxi to tumbango. Plaisir makasi voilà. Tiango boye. Ezora moto malembe. Ndiga tout hein. Ah poto. Moratara. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni linga kolobeza te motema eza temo emisala emonani linga kolobeza te touti mosika esansal tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te motema eza temo emisala emonani linga kolobeza te touti mosika merci hein. Faut que ça reste retour hein. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bonjour, bonsoir, Naba Lanyo sur Ebiso Podcast. C'est moi votre humble servante, Elmara de la presse. Il y a beaucoup de gens qui ont autrement dit la plus cool de la poste, mais ça, comme à la Maradona, on a fait toujours une idée. Je sais pas comment l'émission n'a merci, ma boss Nabiso Bozali, mon boss Roni Malundama, mon boss Yannick Malundama, sans oublier notre boss Checking à Londres. Pourquoi pas remercier directement s'abonner à notre chaîne Ebiso Podcast sur la famille Matula Mobimba, place de Bozali, la piscine Bambote, on a notre maman. Mère boss, maman Laura Chou, maman Laura Chou, maman Laura Matuila, motema ya boss lève la pièce bambote bisika bozali, sans oublier maître Ige, vraiment choquant, moi na kasa vous batongo bambote depuis Suisse. Voilà très chers amis internautes, na auto sala la rabino ba qui cherche ba découverte, les lotos abon na kati ya commune amonga fula précisément na quartier ki mwenza bisika oyo te ko yeba neli mamulega na terrain awa ba to beta li solo ndenge nini basala rapena mbika. Donc ba expliquer biso maman za quelque part a sala rambika, bo ngana na kiti na moto na tuna no mwana za awa na ebite so maman za na venir o tuna na bosa na venir tuna no ya bonjour.
Comment on a limbisa pour le dérangement. Est-ce que ça l'ambika quelque part toi venez là ndina bossa ni ba expliquer. Liboso kuna. OK, merci beaucoup. Voilà, TV za radio te. Na côté déjà ba expliquer ngai basala rambika liboso kuna. Na okende kuna, ezala ko la surprise na cadre kaka ya mois de la femme, tu préféra qu'il est là, tu la ça va na poto bana partout de mon basala rapena mbika. Bon on a ka mbika la makasa, tu ba raté mbika basala yango ndenge nini. Ba tout rangoka na liboka mbala moko ba tibe pisi ba tibe makasa tondeni. En tout cas ça bino surprise oyo et puis maman oyo osala mbika na, ça peut ka surprise to sala. Donc comme ana avec mon caméraman José Mbungu, to ke abete le biso no lisoni makambo ekenda to bakaka. Ba commentaire na bino ba e mata vraiment sinon ba bobo la ike bo partager pour to sala pour no se pesa bino toujours to bakaka. Ba ndeko no ba s'abonner na chaîne s'il vous plaît. Au côté de la chaîne, au s'abonner. Tout ça va plateforme et tout. Tout ça, tu as page Facebook, il y a ce podcast, Instagram, il y a ce podcast, na TikTok, tout ça bon il y a ce podcast, au s'abonner. Bon nous appelle ba émission na biso vraiment talibane baneti na suka et au ça biso plaisir makas na côté déjà dans ça entraîner nga na que le ça la maman o ya sala ka mbika surprise. Bisati ya kolobisati minga kolobisati. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yimisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa va pesa ba kwanga voilà aux surprise na osala maman c'est la mbika surprise na cadre mois de la femme. Tu préférais que tu sois la pénale lo émission nini ba préparer kambika biso mona kambika otumba to yeba raté basala ngo ndenge nini en tout cas bon matsa ba commentaire Montréal pesa nga micro ba moko na côté la mère eza surprise na sai na ebité ce qui mère olingo yamba biso so pas ko boya mena bika yamba biso parce que TV za radio te na so micro na ngamba la moko na light sa maman donc voilà. Donc, les lots vraiment, toujours ça, la maman surprise. Les dit que baboué n'a biso, tu sais une peu surprise parce que vous s'attendez même pas que tu commences à niveau ça, mais Micho, ne va ça la mbika. Voilà. Bonjour. Vous allez bien, hein? Ah, bon, il me s'agit de continuer la caméra, mon roi, maman. L'autre salle surprise to ya to like parce que babi sango na e panzani la to na micro nengo sala rambika yo kanga kwenti coin ya ngona cadre ya moi de la femme te préférait que to salle surprise to ya na litos caméra to like ça bana monde ba ngona ndenge nini mambo elika na Kinshasa ndenge nini bo sala rambika bo ya osepe ko ya mbabiso mère na yambi bina en tout cas merci beaucoup maman na ko fa na nga na profiter vanda na ye en tout cas Montréal je la biso vraiment mère to coûter déjà so sala déjà mbika maman ok mbali bo so bana bota mona le ba sala mbika. Parce que ngala natinda bana boso belanga mbika ede retumba déjà na kata makasa ce que tout ça pas na yo bete biso no liso mamu kinane bo bandaka ndenge nini pour ça veut dire que avant tout faut se présenter ba makombo nani kombo na mama tanti naza ana kimwenza na monga fula kimwenza ga voilà na pe quartier petit panier OK kombo na mama tanti mama tanti no banda posa mbika kala to wanuka parce que ça ngone panzani na niveau mon habité maman tanti c'est terrible banda okala abandi na bon na yebi na ngango me na kipa na ngango tenga moka mikolo nde na sepela kina zongila kosala ngo yango na bandi su kosala donc nde na sala mwa kwanga na ngai ya na bite na tamna mwa mbika sala pe kwanga na sala kwanga ba blog de su seno mbika to kuluka to ya lobi lisusu tout ça la kwanga parce que bana koto balela biloko makasa fort donc ba mona déjà li basala rango sala bango pena plaisir makasa ko za culture na biso ko je loko ko lamba ko tuna likasa mindele na ebite so bango balela biloko makasa bana poto ba répondre biso ba commentaire bon to ba déjà ma tanti wana ni ai si on fait na sungo na sungo na musala no te na sala na nganga muko na sunga yo ma tanti na sala ngamuko voilà sala ai muskadi voilà tangawisi
céleri, na ndembi, na litungulu. Voilà. Donc épices oyo ça do kataka do ça na tout tango. Nazo tuta. OK. Nde ça bo soki tanga oui c'est ça et ça bien. Et ça la représente ni te ya onde pe amte ke sala ngo po ezala. Donc zangi et magute. Et simba te. Voilà, mo réaliser la rabiso pena litungulu ukata. Ah ma tante mbika oke kana ndoli mbika de. Ngabila mbika ya kolamba ne balamba na ndako bonzo lamba ya soupe bongo na nya ya kotumba na ngai. Pona tuta nango. Pecha mwa solo. Na solo. Te na be pesa solo ya kitoko Ah moi odeur bien voilà c'est ça. Mbika za musala. Mbika za musala makasi. Tu mbika oboke na sombela ngwa boke na matadi kibala. Matadi kibala. Kena soma na matadi kibala. So soma ngone ni ba prix na nza ndeni. Ba prix to somba popo moko. Ce qui est quitté au moins à 1800 et au moins à 2000. OK. Mais quand même moi résultat malongo ezala. Moi mukie ka. Made babilo ngo cher et quand à moi babilo ke belé mais moi mukie ka. Voilà, c'est ça. Voilà, très chers amis internautes, Babo na biso no service podcast. Le notre préféré qui connaît sabilo télé-réalité neni marbo c'est passé dans notre capitale neni pena babilo rebile to liaka a to yeba neni balambela rangote. Et notre préféré qui n'a cadre à moi de la part tout ça la bilo pena surprise on a vu que recevoir sa maman nyos boza partout dans le monde bon na neni ba préparer ka mbika mbika auto liaka souvent na makasa. Donc ba préparer ngo boé tout ça a na maman o ya sala en expérience o ya kanga kwenti kwa bio moni na côté na entraîne na ngana tout kaka maman ça na mbika ba la qu'est-ce ngamba mo c'est maman pena kanga koto et puis na suka to sala ka exercice to sala ka wana to beka ko goûter yango donc peut c'est biso pena temps tout sera ma tantine maleme ndenge ba sala ka mbika to ils pressé parce que TV za radio te donc eux trouver l'étape ni ma tantine to comme na pilipili to tsala ngo olobi tomate tena yeta ke somba biloko voilà beaucoup boyazoya ambiance vraiment moi tantine de comme na étape ya piment ta pilipili na kati bon tout on a pilipili et puis nous ensemble OK tout na pilipili ma tantine ko esi pilipili mtu ndakufa microbe tezo zona mai passer na yo kaka ma tantine voilà tout ensemble est-ce qu'on est au piment boy nous sommes allés à pipi téton au pipi na mbika mabete ma tantine te ya on peut za kitoko fo pilipili ezala OK baba msusu pe batsala kala na bango basali msusu batie pilipili te mais ba mélange wana batie ngasi ona tsaka na pilipili na kimaka na ba misale ebele na sala oyo ezanga pilipili voilà na kimaka ba misale ebele voilà yango na sala ka ya pilipili voilà ma tantine okoyeba idéologie ya osala mbika kotia na likasa kotumba okoyeba bango banda kala to eza makambo ya sika eza kobanda kala biso soki tobotami tokuti yango ti esalamaka deja biso nyonso tobotami tokuti yango eza ya sika te eza makambo ya kala voilà soki nayebaka te likasa wana ebakisaka ngogu toni parce bokotumba bolingi bino chasse botali basombala bango botie kokaa makasa pourkui ezala ngumu ya jutaka to ndeni kasi likasa mpo ntango kotokisa yango ekota mai te okanga yango bien otokisi mpo ntango kobisa mpo na chasse kotumba ekesimba te il faut kaka likasa ntango kotiango likolo ya lituka wana nde ebela ekauka mai nyonso ebima yango moni ezaka ya kokanga mabongo yango bopreferaka lokola botumba yango likasa botika yango mpe kaka na likasa kaka tolongolaka te yo mongo soki osombi olongoli biso bato mundi toza makata kindoki mundele ezalaka nde mosusu mundele asali avion asali butu oteleki kindoki na biso bacongolais ta biso kindoki na biso baafricain tozwa eloko todumbi na likasa après moto asombi alie kitoko makasi misiko oyo esalaka neni ntango osalaka otumbi biloko na yo wana nayebi no te batantine soki osala mosala bomelaka nini mai to neni namelaka nanga kaka mai mai ka nasomelo mai soki nakomi na suka nakomela ata mwa mai omela mwa mai na suka tokomela biso mbali awa eza koyina très cher ami internaute nene bisa bino tv eza radio te tosala mosaka ndenge ezalaka wana pele na beta sete na mon maître Ige Vuama Chokano
mwana Suisse tongo mwana cassava mwana cassavabu maître Ige ba mbote bebi siko zali bo mwana ne mambelela na ki maître Ige mbika yango yo ezo continue ko sala manenge botika rango à l'époque na likasa toujours likasa ya quoi jouer rôle à sani parce que sur la likasa c'est watu na sala mbele zara pour la sur la sombi yango na tonga likasa bo kwanga pe na tia likasa na ngali yango so wana kwanga so na pa kwanga esa bilo muso elia marape ata fufu OK ata na lipa otie na kati po meli tiki toko makasi voilà na loso te bon ça dépend mutu ndika otumana loso je pense pas que ça dépend mutu voilà ah moi tatina sunga ngali ngaso na ye place na sunga ma tantine na sunga yo te ndi ba yeba kito to sa musa biso mbali na pe tolo ke na sala ke mission ya mbika menga pe na mekaki mais pipili oh faut ke ba ma tantine donc la moi mo ke so pipili continue miso batenga fufu eza bon et ça va ka bogo tilelo seconde ça no nika ke on déjà to tutaki te na nikisa ke on na machine à partir de matadi bala OK nde na nika ke donc za subo sombi mbala moko mbika za subo sombi bateta ka ngo te to somba déjà o bateta OK mais ba pour so ezalaka mwanda bo poni oyungoli obongisi yango bien voilà nde otie na machine ba niki po soko obongisi yango te soko nika yango ka bongo na ba poussière wana yoka na ba mnina wana yoka na munoko voilà ce comment tantina a pesa po so sala mbika bo mutu mwa ndo sala quelque part nde a pesa wa pecha sala ngoto yo moko buleka tena ko mo sala mbika ngamo kae ngamo kana vana amko susu na bulenga abi nasala aka boulette nasala aka boulette ba kalinga kawana c'est que nasala pena mbika ya makasa OK on sala ki no sala boulette nasala biloko ane kisasa ba ngo changer na chic ngana zanga na ebite mona zanga maloba vraiment matani sikuto sala ba biloko na ndako bimo pe boliango papa zali bana bazali to nene papa zali bana bazali bana combien na bana 5 garçon moko 4 filles c'est bien ayo botika mwa mbali moko héritier wana c'est prince ni kibi marinade OK encore mbike za nango ya mingi te na teka moko oyo na tia gubeni ya ngombe OK na tia gubeni ya ngombe aize pana ngamoko pana ngamoko bana bao wana bana bandia bandeko oyanga moko ke classe OK moko kama mtazana école primaire bao batikali moko oya liboso na déjà docteur kala mingi te ya mwasi ya mibale déjà kala mingi te avocat kala mingi te ma tante ça va ma tante na oteka ba biloko ba makasa me bana bazo kuma ba licencié kuba tu beba lo baka o ba basala ba mbiki ba ba koko me ngana na moni jeune maman ba koko ka parce que kenda bongo ti o boyebiti ko sa ba mbiki singa ba koko ba mamu bange me ba jeune maman ba koti idéologie ba koko ba kufa to ndene bazana bango oyo sikoyo eza crevette nanga oya mike to benga yango kosa OK je vois le monde ngokale kosa na science on a mwa mbika ukauka peta mwa kitoko OK makati mais na sali constant mo mbika ebele ba oteka ba mama ateka ba mbika batia su kosa te ce que ça va cher ton nene bon ezaka pona okima dépense OK so sali pe dépense mingi makasi o mwa tamu susu mwa bénéfice ka ya mukie mais nga ko na linganga mo pe na lia kango na lingango voilà yango mo ina tia kango mo linga on eza papa d'ailleurs mbiko ko lamba on pe na parler bana bali wa fo eza ebele voilà mon réel na biki ozo elanga pe na Lili TV za radio te to bi déjà na étape ya kosa ba mélanger on na mbika et puis ba tiango na misako kauka bana poto bo mona ndenge pena ndenge biso na kinto liaka na biso na difficulté mais to ba biloko mo oyo so tozolia so to send no vidéo de tiboye et puis ça me posa donc n'habite maman so que 5 bana poto batinda commande au sel ba mbika eke ne poto et OK non facilement eke nango ya solo matati ekende wana ko pesa numéro no directement avant de la musindo so to ala posa contacter yo pour okende ko livrer ça la biloko ba freter biloko ke mi clipper numéro mbamo ya WhatsApp ba ko zo facilement wana de téléphone de bebaki oh là là
mais nazozela téléphone mwa beba ninga batindela ngai na minute oyo loba nde muta benga nga na appel normal non pas de problème tu contacter nga azo facilement très cher ami internaute o on so lingi maman tantine asela ye mbika ba fretele ya na miki contacter Elle Mara de la presse na numéro na WhatsApp plus 243 89 Bolanda plus 243 89 80 190 20 donc numéro na nga yangwana so ben Elle Mara de la presse directement aux maman tantine nasopela moi Willy Ndambu OK oui ça la bien voilà nga on est botima awa déjà kokina ngo na balsa na boye voilà oui sangana j'espère que bon mon a évolution mamodo kende awa tu as toujours une étape ya préparation ya mbika donc tu pré maman tantine na saison ndenge nini ba lamba mbika nini ba tumba mbika vraiment nini ke sepelisa ba tout ba reçoit temps ya ko landa émission oyo ndiro ba TV za radio te ba ndeko ba s'abonner na chaîne te bo kota bo s'abonner parce que mission makasi déjà Ezo Salamana, notre chaîne, dans votre chaîne, il y a eu ce podcast, votre message toujours qu'on s'épelle là. N'a qui cherche, n'a découverte aussi à l'Arabie, pour l'embatter parce que les abonnés Moussala Oyo, tout ça à l'Arabie, nous avons la mission à l'Arabie, nous avons aussi un tout ça là. L'autre, nous avons découverte, nous avons la voilà. Ok. Donc, mélange malamoro. Donc des arbres penda mbika ne yango solution nango ya gala voilà est-ce qu'on a un ballon là? Autre chaque peu bizarre, tu sais une idéologie, il y a tout le monde là, on a badi et les gars. Il lamba manango. Tu veux tout le tu veux na fufu tolien na biso. Il lamba. Mikael, lui na fait rigola. Na butu, ba te belé et arrivé là bango, ba lia mika tenzala butu bino olia ezate. Combien de personnes ba belé là? Nalia kambika. Ngam tali boso nga sa mela nga. Ngalia kambika te. Mama bala mbika na soso na kati na ndako. Pongi ba doso balali. Nga te take te. So na linzala. Et si vous avez une classe, mais non, là. Maman, nalia kambika, maman, nalia kambika. Ah, nalia mbika, te mais nalia soupe nango. Voilà, c'est que mbika c'est l'eau mo te beba boudara yango mais le lot to ma ko lia yango. Le batu soupe ko lia on to lamba on banda ko boete ba préférer ko lia ko tumba. Za na opena ki to lia marana lipa, lia marana kwanga, lia marana fufu na ti bandeko mususu ba lia na loso na ebiti. Parce que dépendant ndenge mutu asepela ko lia. Donc ma tante comme na niveau nini toko ba toujours c'est on a silisi boye na ina ba na ngako kanga on no kanga makasa tu matanti makasa on zaira nini to buna ka makasa daka étape de da pai ya manga ya nini ya avocat to ni to eba ezala wana nzete na mo bimbe botela na zamba OK euta ba zamba ndete auto somba baloba na soba bukela euta ka soki bandundu OK eye na ngo ana ga oh wana ndeka uki nango wana ezaki likolo voilà ezaka nango vert makasi oyo esali couleur boye po depuis nasombaki yango jour wana nazalaki tante ya kosala mbika voilà yango nde lelo yango naasala voilà soki oyebaka nini ntango okanga oyebaka par mesure to neno tiaka bongo kati kotia totiaka yamona binalingaka miko sala fiko fion so baoteka mbika parce que nayebi ke bomesira na bino yango te yariva mpe mosu otie ebele mosu otie motu yango maso etobeka fiankoeleketika fion so etobi na oasi eza monene voilà on est là toujours tosala boulot matanti déjà obimisa déjà babiloko oyo oyo esalaka pour ke mbika etumbama oyo esalaka pour ke mbika ebela tolia makasa yango wana oyo basinga osinga nini singa bilamba osinga ezanaka basinga oyo bamason basalelaka nasomba rulo yango nasalelaka nasalelaka kwanga nasalelaka na mbika na ngai
matati oyo eza mosala moto mosu amonaka mbika bato mboso bateza baprocédure boye elaka mosala makasi oyo ebomako journée moto mikolo na alinga kosala yango ebele te mpo mosala eleka mais nde osala yango boye mpo osala yango so ezwaka combien de temps ewumelaka nango te omaka mpe lelo soki neti nasali na ngango ebeli nango avant okomona lelo to lobi esili nango oyo naatika mesure ya ba 500 francs yo bana na mesure ya 500 po 1000 francs ekendaka malembe bato bakomi ka ya 500 naza na 500 ya 500 kinshasa eza moko kaliki ndokolambwa na 1000 francs na poche abeti kaliki lipa 500 mbika 500 meni mai maya bato ya nzambe eza nasala yango kaka ba 500 voilà po ya ba 1000 francs ekende malembe soki natia yango kaka ba 500 nde ekendaka mwa rapide o mesure à 500 na 500 francs ya pamba olembika pamba atantine ngaye ngana komeka mbiko na kwanga nabi que Josué ya meka ona fufu yoko mo ete viki ya simba caméra nduka na bala mela Josué fufu kuna Josué alia mbika na fufu donc matantine kangara déjà parce qu'on attend na ngona moto ça la pour combien de temps pour ebela boye ba ndeni ke beli expliquer biso na toyebaka totala kati toyebi ndeti bosina temps par exemple ba 8h30 voilà ba 8h30 ekoki kokoma ata ba 10h ya to 9h et ba 10h kana ba po fetoka makasi yango ewumelaka par rapport à kwanga yango ewumelaka makasi na moto donc eza boye fo etoka soki etoki après otia osu na moto etumbami ezali mosala boye ezala mosala donc otoka nango ça déjà 2 heures du temps kotumba siko combien de temps kaka kotumba ewumelaka nango ewumelaka te so déjà etoki nango siko kotumba esalaka ke ekausa yango ok mais kotokisa bo moto akolia na ye ya kotokisa bongo moto akolia na ye akolia ne bien ya arriva mpe ye moto aye osomba mbika mais apréféré azwa ya otokisa azwi na ye soki akuti na botumbi te azwi na ye kaka tika boye matanti nga okoka nanga te nga nakoka nanga te mbika wana esengaka kaka loko ezala makasi po ezalaka ya okauka yatokisa na moni ye na olia ezalaka kitoko ezalaka kaka bien ya solo voilà tozomona ndenge mama ezoleka awa ndenge mama tantine azosalela biso vraiment azosala mbika nayebi ke bandeko ebele baza libana mboka bokosala mpe exercice oyo nde mama na biso azoapprendre biso comment basalaka mbika azofaire découvrir biso ndenge bapreparaka mbika bandeko baza libana mboka nde na biso ya bino so boza mposa biloko ya bocontacte elle mara de la presse bokozwa mama tantine facilement et puis bandeko bolingi bosala exercice na bandako bisika bozali bosala exercice oyo mama tantine aza kolakisa bino donc bokanga penda so monki obosana obandeli so émission oyoki okende ozuweke na bongo te elo moso ozo copie yango na telefone ezala bongo so leki bango ozongisi yango susu nsima otali okomprene surtout ozongisi kaka bongo mpo bocomprene vraiment parce que eza facilité motu aboma ebele atan asala eloko moko boye ngaye oyo lesebaki kindoki na biso yango ya makasa epi ke émission ekosepelisa bino na souhaite bino su lisusu ba bonne fête ya mois de la femme na basi nyonso baboye na biso nyonso bamama nyonso boza partout dans le mama Belgique ba bonne fête mama Paris ya Suisse ya Londres ya Bundes boza tel mebele ya Marcel boza place nyonso ba mama ya baboye na biso bozali to souhaiter bino ba bonne fête ya on a cadre mois de la femme to c'est une mission spéciale beaucoup plus ya ba mama ndenge ba lamba na Kinshasa ndenge nini basala biloko na biso parce que biloko ko ba mbika ça biloko na biso pe kaka ba congolais na bité ba pays est-ce que Brazzaville pe basala ngo ba oka de ba sa Brazza ba Angola est-ce que ba préparer pe mbika na makasa bo na yebite lo ba o ba uta aba o ba yebi ba sala ngo kuna ke bango basala ngo za mo passe de laisser que ça culture na biso ba congolais ba congolaises tout biso parce que ba mbika oyo yele fozaka ba maman ni basala ngo na yebite est-ce que papa mo déjà sala mbika si bo mona papa mo sala mbika très cher à mettre internaute bo sala commentaire oui ça biso pe la poto soki basala mbika ya kotumba na makasa ngapo na yeba Maman Laura Chou, maman motema malamu, merci beaucoup pour la surprise au salon pour l'anniversaire, vraiment. Merci ma maman chérie. Il y a une sur la porte basala rapenda mbika ndenge to sala na Kinshasa
donc nga na copier nga na ozonga ndaku na oke de ça exercice nga pena ko mosala nga mbika Niasa makambu bali musala nyoso eza musala eza bongo non parce que là ba musu ba mona musu ko sala mbika bongo ta muta passe na ebite mata tine sala ko nini to seka bango kaka voilà mutu ana sala mbika za muta passe te na luka nde mbongo na luka nde mbongo musala ya passe ezalaka te ya mabe eza to libande ki moyibi voilà c'est ça wana nde muteza mabe OK on peut mesurer à 5 ça nous y a 5 ça 5 ça na otana ngaya mini femme na otana ngo mini OK o tchande wa lutu mona ndam mais muso zo mo de lutu pe on a chance na ya de lutu pas muta kana ndenge chance na ya et toi ndenge brillare ça bon non voilà to betaka masolo ndenge zala matanti betaka masolo ngo betaka masolo parce que n'est pas na yo donc les ala radio à la Montréal je la biso pena ndenge matanti azokanga mbika na makasi et puis on comme en étape yako tokisa yango tokozonga susu poto décortiquer toujours notre découverte au salé le pour relation ndenge basala mbika to bakara bozala toujours branché et connecté dans notre chaîne Gabiso podcast no babo zapete bonita o bo salé ba commentaire bo liker bo partager merci Bizati yakolobizati mingi yakolobizati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi akoloba te motema eza temo emisala emonani mingi akoloba te touti mosika essentiel tokomi mingi akoloba te yakoloba te mingi akoloba te matoye yoki miso emoni mingi akoloba te motema eza temo emisala emonani mingi akoloba te touti mosika essentiel tokomi mingi akoloba te yakoloba te mingi akoloba te yakolobizati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala tia na mai mpona totia ngo na moto donc nyonso déjà okangino d'alibord nyonso voilà parce que moi nous sommes au moment na katonde te totielo te mai kaya pamba mais est-ce que nous avons besoin de compter la sabouté batonde parce que bana beba za mon mère qui dit ba moi débali contact ils a combien awa ebimika na sala ki dépense ya 15 000 ebimisi 27 500 ils ont le quoi combien et ça li lokola 15 000 plus 12 500 et ça lokola 27 500. 27 500. C'est quoi ça? Combien de pièces n'est-ce pas? Ah, pour oyo ba 500 oyo ba 500. Ya ba 1000 francs na kangina ngaka 10 pièces à part. 10 pièces Tu go boy, petit bénéfice. Ah,
fula kisanga funa ko mosala nga mbika parce que eza pourcentage be parce que eza batu mususu aoteka mususu ne J eza boye aoteka J mususu mi paquet mais on bénéficie sur 300 francs kana paquet mususu 500 francs kanenga mboka ekende ne mboka ekende mususu que belé c'est bien ça la mo entreprise nanga ba c'est ba mbika mususu ba commune belé mususu ngiringiri mbika bumbu kasavubu kotuna kimwenza pe sur la moi 5 côtés moi tu na no gagner na journée et sur la moi on se retrouver si quoi après les anango on ozwa nayo si wambika on peut là là bon de na sala betina tumbe si la lobby so tu prends la vente et arrive à petit une semaine les aussi la tête te ne na sala na mukiebo e beta une semaine kinda sam ni on sait que baba da bakude mo te bano baba da bakude ni batimi ba me ba sa maman na belité voilà so que l'étape ya moto na ke macha na moto matanti na zo macha na moto mbikeza musala na tiango na koni peke na ngo rapide eza ça dépend mutu mudako ko tena ngo pena makala seki pe kureza ya bio tena na resho etoka na malembe yo kaka menga na tena na koni po ko kima dépense wa système kikala mama kala bazaika bilo mama na koni wesi ko bakondo bilo museve musuba ba chevon osomi no pete na lokoto na bala ne ba biso ba to banda ba boira na bango lokotika voilà TVZ radio te on finita lodiela ngai voilà plateau lodiela matanti plateau wana salambangu d'abord comme déjà dans les bons hein donc mati au calcula utala na montre to yo yebaka ngamo na yeba soke beli na yeba o mona ga ndi na obimisa voilà makasa eko changer couleur changer comme ga couleur ndi ama kasa kwange koma OK mais est-ce que so bo tout monde se changer en source ba makasa ke zika voilà c'est ça. Voilà, très chers amis internautes, TVZ Radio T, tu as toujours Moussala, tu as sabino nini, ba sala rambika, maman ça expliquer, biso trobi dans étape, amatisi yango etoka. Donc toka, et après na kitisi na longole ngona mai etainga mai mukie ale na banoti sango ko na moto liko amakala na tie yiteliwana après to meki waouh très chers amis internautes, le nom ya mika ya makasa. Moi c'est belanga da lipa nenga na ko ba esprit changer fona le on a lipa je so le on a football la melo da fufu ba TVZ Radio T ma tante na bito zela et toka ça combien de minutes bon tout à taba 1 heure donc dans 1 heure to zonga bino to la sabino comme na étape oh ya ko tumba après na suka to meka to beta li solo donc afana somba ba keke mbika afu kende ekene Europe mama Laura chou na tini lo mbika ke rapport aux ngo kuna pene kota pene na Angleterre wana biki ba anglais ba kama o sudi no makasa mbika el maratini lo boss Yannick na ti le mbika na sa commande awa et ya déjà kuna kala mingi donc mais toi c'est la kaka c'est comme déjà l'étape pour nous c'est biso sini ba TVZ Radio te ba mataba commentaire bon bah commentaire au telle émission bah n'importe na sous liker au commenter partager et ça fait plaisir il y a comme ça va découvrir ça qui te TVZ Radio te toujours en calaming te vous la sabino étape oh ya sous que tikali ya ko tumbambika merci.
Voilà, maman, tu as une étape ici. Tu as une étape ya obimisa mbika na biso ebeli. Yango siko to obimisa ana nzungu awa esika to bana ko toxela ngo. Photo elbima mwa mupepe to toxi to tumba ngo. Quand on ebisa biso comprendre que beli na moni vraiment go. Yango to obimisa wa. Voilà. Donc ni la beso ba musuba oluka bena mbika ba tokisa asombi na keliana bana poto bomona ba réalité le na Kinshasa ne botika mbika na makasa ezokoba toujours donc tokolongo na étape ya tokisa mère alingi atumba mama nanga bisika mabeba ndaka ne yango mbika kotumba Foto longola basinga na biso o po ezika te. Botumba ngolo basinga te. Na longola basinga o po ezika te. Po basinga ona batela ngo soki eza te. Ezaka pasi mingi pona osala mbika. Okay. Eza bina sous forme kwanga kaka de kwanga nde to kangela kwanga yango pe kanga maka bongo yango pe kanga maka donc a mesure amike bonde ya 500 na yango mbika batumba ngana loba ko mingi te non c'est la kaka batumba ngona meka après na sala commentaire na pesa bina petit na maison toujours ko pesa na petit comme d'habitude donc te pesa radio te to la ndenge mama tante na zolongo na vraiment ba singa na mbika ne ba donc sous forme ya kwanga ni kwanga izalaka ne pe mbika izalaka donc ne ba to sabe kwanga ne ba to sabe mbika donc bon comprendre un jour to ça l'émission ya kwanga parce que to ça la ya kwanga ba teke ça la kwanga bien ya ntesa wana wana ya rapaz voilà on décortique on joue tout ça là si vous allez taper ici là va tumbango comme ça to goûter tout ça les commentaires analyse to bisa ko ça là pour se spécialiser donc bon ça là ba commentaire bon partager bon liker vraiment et puis c'est un plaisir ma casse voilà tiango boye ezwaka moto malembe tu connais ça pour belle abonner ça moto mais ça comme ministre do tumba ne umela na umela te ezaka ekausaka moi voilà c'est tout c'est là ngo tout c'est là très cher à mettre en note pour mettre un commentaire et tout c'est là si mbika ekauka vraiment makasa na faut comme pena pour la zika après to zonga la bino to mesanga pena goûter tout ça ba commentaire na bino ensemble vraiment bana poto ba diaspora na yeke bobi ke botika mbika kaka na système makasa ezape toujours na makasa to longo na makasa te donc za culture na biso ba congolais surtout africain donc ndogi na biso nde yango na to zonga no kala mingi te merci ba commentaire mata voilà bizati ya kolobizati mingi ya kolobizati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondimekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi voilà la mone beli ebeli siko ya onto longola voilà donc so moni ke makase ziki c'est que ebeli nisi ba o no ebeli te ba wana ni ebeli te OK ba oyo ebeli nango oyo to komi na biso na suka yango yo déjà
Bah oh les beli. Voilà. Oui de patienter. Ne comprends que Miki ou mais dans la moto. Mais na sango na vivre en tu fais peut-être si mais rabader des bandes si ba tokisi comme na tapa tumba yango tu zo meka. Ma faut na meka. Très cher à mettre en autre on meka. On meka comme ça. So na meki. To ça ni to mesa ko sala. Bana poto meka yango yo. Le goût de ça. Moto la zigi. La zigi. Elle est là la scène. Ndiga litongo la poto boratara nona biloko makasa sumi na poto wacha mino sambele bokesi ba foucher ça mba ba mbeli au me kokata ya na longo du ça et puis je mange maman t'es juste Mbika wele kisoso la kitoko makasi obi bana poto ba ndima te je ba ndima tabo yaki bo contacter Elma na o mamelo pa mère mama lo asu bambika lo soya na otine bambika na boss Yannick vous boss Yannick na oliembika te boss Yannick na oliembika te votre king, je pense qu'elle y a pas sur le goût. Elle est trop king, trop king. Mbika, mais elle joue un rôle pour la santé. Surtout na bana mibali za malam, baba itreta bana mibali makasi. Oh. Baba itreta bana mibali makasi. Na yebi pete na yoka kaba lo bana mibali itreta bango. Na na bitu sali de masuka. Bango. Diloba nino sana ngi sana salaka voilà pona kipe bana ngai ekipa bana nga peta musuna ba transfer ba ke na université ba o batangaka moi lipapa moi boye pona sunga papa na bango ye moko asala makambo nyonso te nga mona edaka bango voilà yango nazomona nasala mbika na ngai kana porte ndako na ndi bomoni ni ngai asala la kawa na tena mesa na ngana mke wana eza wana voilà allez Moussa nangaka yango na sala na. O pesa mbote te. Bon. Na pesi mbote na mobali na ngai papa Jean-Paul Balemba aba benga ke papa Tibonge. Na pesi mwana na ngai Emmanuel mbote sika zali. Voilà. Soka omona nga osepela. Mwana na ngai Emmanuel Bagula. Na pesi bana nga nyonso Eliane Norbert Basengezi mwana na ngai mibale. Na pesi merveille Balemba mbote na pesi Glody Balemba mbote na pesi pe batu nyonso akata lupanga na bazalaka mbote na ba voisin na ba client nga o ba sepela na mbika na nga na pesi pe na Kevin na katia kimbanga yako luka mbika na ebeli te ayoka ngesika zala ye ba de ebeli ayamba. Voilà, merci beaucoup maman Tanti. Voilà très cher ami internaute, si tu le TV za radio te qui cherche maintenant ton préféré que ça la vidéo découvert neni ba sala rambika boza non mais bon voilà to yaki lelo yo bala kisebiso mama sala rambika ana ki mwanza to ya boye to kutebela mère pe play mama Tantine ya bibiso bien to banine bande neni ba sala rambika la kisebiso neni ba so rambika ba longoli batuti ba selon explication pesibiso biso monga mbika awa alike bana déjà ko tuta ko tebe épice d'ingrédients soit na mbika expliquer biso tant on sait le logo ne sont pas ko expliquer j'espère que
bandeko bazwa te on émission ba comprendre déjà que mbika nde basala ngo bata ngo eloko bwe pe sala mambika ande on nani ya ko tokisana ko tumba donc nde bandeko balusa bongo zo mélanger be pisse na tout on a expliqué biso depuis que batu anda ko bozo na te on sala l'exercice pour o ba pena ko la mambika te ko tumba mbika te bo sa des exercices pour ko tumba ngo bo meka te basi ona o ekokani ngala meki mais en tout cas mère sali mbika ne kitoko donc na mbika o ba mbika to li à l'époque bien kosa parce que mbika bikolo ba otaka eloko to ba otaka biso pilipili ka boli mais mère penda sali mbika na neto yebaki mbika ekani zalaki donc to la saki TV za radio te bon matza ba commentaire ba ndeko no ba s'abonner na chaîne te bo koti na chaîne bo s'abonner directement bo cliquer au partager au commenter vraiment ça qui tombe ma casse donc pour la biso tina page Facebook et biso podcast na TikTok et biso podcast vraiment pour ça la décider to kitaka poto l'accepter na TV za radio j'étais avec mon caméraman oh banda ki bande baneti na suka to chité je suis mungu moi on ngengene on a pesi bambote mamo na notre réalisateur ya do basali sali so nzambe TV za radio te toza to lenda toujours na remercier ba boss na biso mon boss Roni Malundama boss Yannick Malundama boss Checking Malundama sans oublier boss Yannick pourquoi pas na pesa mbote directement na Maman Laura Chumo thème ya boss live sans oublier maître Ige Mvoama moi na Suisse ya temps bambote belé vraiment tozana toujours na milieu parce que bambote ba tout vraiment ba motivera elle mara de la presse ba commentaire ba émission na ngani bo like ngani bo partager vraiment ni bo benga ngani bo motivera vraiment na lela bino ya trop à la prochaine émission trop kota pendant la sabino toujours TV za radio te musale sa mana ya biso podcast ne lo bakaka ceux qui n'ont pas profité, ceux qui pensent à Mazongi, à la prochaine émission. Quant à moi, je vous dis bye. Yabiso yango yo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te